na opesa na gouverneur asalaki faut calcul atika biloko wana nyonso tu tout ça comme batut ye Gentini Ngobila aza gouverneur ya Kinshasa ya Kinshasa que yo Gentini ce qui soit disant gouverneur à ville Kinshasa ba conseil nazo continuer opesa ko conseil pa na yo c'est pas aux gens permet na on conseiller tant que dendonier pour ngasa dendonier ateka dendo Papa Gentini to boy na biso yo to lingi yo te façon oyo sala ki lobby soki ezaki mutu mususu batu mususu bangai bakufa nde lobby to ngato zo malade onde lobby na kufa na nga kutu na kufa na kepema malade ezate mama nzambe nde akobatela biso ye gouverneur akobatela biso te nzambe nde akobatela soka lobby ekokota te ozoyoka mutu osufwe olinga piye po biso so ba se eloko wana pillage ngai sama malade yango na yoko ka boloba coronavirus na yebi pe atati na coronavirus yango te na mboko obongo bana na biso obinzala pe bomaka nzale bomaka plus que kutu coronavirus ozoka kombo nango choléra virus coronavirus que yepe koto corona vandeli arbo malisu te po yebi que président ko esi mibeko makambo te ça que corona pe place vandeli. Bienvenue sur votre tranche réalité quinoa et je dis bonjour et bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous nous regardez chez vous, nous sommes là dans la République démocratique du Congo, Loba Ngombao, il y a République démocratique, il y a Kinshasa, Tozali, Lelo samedi, Tokiti na terrain pour na cause de la bino réalité quinoa et dit à Makamwele qui confinement boyebi que Tozali na moment wabengi mon pépé ya mabe ko ina mboko wabengi maladie ya coronavirus et ko lele ba congolais dit ya mibeko utaki likolo na ba ya mboka topé bakambi engumba ya Kinshasa yango zali ko kitana terrain pour na kozela bino ba propos ya ba mama bana et pe ba papa ya moko na moko boko tikala toujours branché na sima ya caméra ya ndeko na ngai Shadrack Uzola. Bonjour Ndeko. Bonjour maman. Ndeko to kuti bino movanya na troupement makati pourtant président de la République le but mona batu te plus de 20 mais bino déjà na mona kota na mwana biso. Tu vas muke. Mais bokanga mikama makati ba 8 mois 1 mètre. Bon biso pa to kanga makasi te. Sikoyo na ebiti soko zali ya webi maladi o ekoti monde entier zali ko bomba koleka vana malaria comme na coronavirus. Coronavirus est contre Namboka. Il y a eu 2 jours passés où le gouverneur de la ville a les cas que le bien était tout pendant 4 jours, tout s'est confiné et pendant 4 jours parce que batana musala bazali na musala ba ko sala. Après 4 jours to ko bima lisusu. Mais tout le monde y est mort les cas qui sur lobby na etendo qui a lobby na batu été bobima na bino mais bobima comme il faut te garder ba distance on ba mesure au président azwa ki liboso. Mais tout le monde bino ko tombora lisusu au juste tozo baté congolo lingi nini. Totomboki po ye avant wa mesure wana il faut landera normalement ba prix wana po ya mesure bien tokobo yango te maladi wana eboma congolais nde biso mingi toza ba ignora mais ezo boma makasi so biloko balandela ba mesure biloko ekitaka ça va mais lobi neti lobi ekola masangu tina 20 heures comme 2500 ekola masangu 2500 siko so ya landela e comme emati par rapport à quoi batu na batu wa matisa na ndenge na bango yobi Kinshasa so o tse ba mesure wana faut ça ba benga ba garde fou hein il faut ba garde fou reza pour contrôler ba mesure pour qui no profite na biloko wana pour neti lelo makale ete kamara so pe 34000 tisiko ah mais ça ba prix anti siko pour oya somba somba na dépôt mais si non moi à bénéficier pété ayebeka moi 4 jours on a bénéficié mais tant on le bagi ngala ndake na RTNC alobi ke tant on sa biloko yo ba ocha batu balandela ba batu na bango bateka na ebite bobenga ba banani bo bateka ba na ba maison ba grossiste ba olandela mais moni eloko ane samite c'est que yenda za fautif ya mo kongola zote melaye pour ce balandela batu wana biloko elinga matate. Et tant que congolais so ba biso na minute le sa caméra na biso pesa gouverneur de la ville conseil. Te na webi c'est tant ozo décision, il faut en ba garde fou. Webi ke kongola profite na biloko aboye. A matisa et si ko prier na eza bongo te ya matisa profiter bien. So to zaika ndenga cha biloko e kola masango lingo so mo 6000 lundi. Pour ba to za 2 jours. Et te ya bagi lundi na le 31
Il y a comme combien? Il y a comme 5 000, il y a comme 6 000. Non, pillage, il y a comme il faut, avant ça, il faut avoir garde-fou. Quand c'est le côté dans sentiment, oh, ça les locaux. Président pas d'ailleurs prêt à le babo. Na Brésil babo est maman na point. Brésil le rébisson en bon. Oui, bien que na Brésil babo yang. Yo vous dois mieux informer que nga. Nga la na on a RFI que babo yang. Pour bamo na ge, c'est tout ça yang. Économie et quoi ya te mais muto souffrir on nga payer. Pour biso, c'est va c'est locaux wana pillage nga ça. Merci beaucoup. Bonjour Ndeko. Bonjour maman. Ndeko, comment on a? Comment on a DJ Kobel? DJ Kobel. Bon, Ndeko DJ Kobel, Ndeko Somibenga, qui est malade, il est na mokili mo malade zali ko moko le voir même malaria. Babi po ya to saka 14 jours pour malaria, babi ki saka na 3 jours so ba peso ka 3 séances ya kini no ko bika. Obi malade yango. Bon, na yebi malade e bimi na mboko coronavirus. Mbanda na botama na yoka kusanga malade ya nate. Mais na yoka malade ya coronavirus mais to mérite ngo kaka. Mais siko eloko to mérité. Mais to signé ngo po na degré mo boye na ko lobela boye po population ba pekisa ki to bimate. Ba boyi to bima ba peso 4 jours ya repos au vent na ndako. Mokonzi na ndenge ya zaleli mokonzi na mboka na biso ne biso to voter la ki ya Fati président na biso ya mboka, il fallait ya sala moi eloko mo pour na population na ye. Alinga ko préparer déjà bien avant pour ya za na ordre ya kokitcha ba fufu na ba masangu pour yango nza kolia na biso ya social na biso ya mboka. Fufu masangu mo biloko ya mike feza na prix assez pour faciliter peuple congolais aye ba ndenge ni ya koboko la bana. Ya zo pe biso 4 jours to va na bandako. Batu mususu bazwaka mbongo ya jour moka ninga lewana. Lobi esenga bima lisusu pa ke luka ya sala kate azwaka mbongo te ba rosio ba okabwela bato ba compagnie biso to sala kate to ba simple coopéra soto lukite bana ba oliate ndeti nga papa 4 enfants soki na bina bima te na vanda nazaki na kanda mama ne nazabwe na kanda malade ya corona na mona ngolo ko elote e pa na ngeze lokote soki bomaka na kufa na nga kutu na kufa na ke pema ponga na yebi ke mboka oyo na kina Brazzaville na Brazzaville to yebi na Brazzaville kuna ba vivre ka prix on a tikela na Brazzaville depuis 2002 ti lelo ezalaka bongo e matarate kitarate po ani na Congo mutazo bimisa biloko na mesa na balabala na kwa apesi prix selon ye eteke mboka mokonza zali mboka vivre bongo te mais bino ko sika lengeni ni temps ya taliba wana so le gouverneur de la ville temps a tellement mané surtout yango lobi na poko andile lobi ke non anile parce que mo azali ko mona mbutu mais bino mususu bo siliki lisusu pona nini anile confinement ya 4 jours batu ba siliki pona ye apesaki ordre batu ba bimate wana pona bato ba na bambongo bakomi na kanda po ani basombaki ba bebisi bambongo na bango batu musuba defi bambongo ba terrain pona kosomba biloko ya ba provision ya kotia na bandako ba terrain wana ba defi e senga bazongisa ba biloko ba batondisi na bandako e senga esala manenge bakongo bango bakana ki ete bato bavana na bandako siko bango babombi ba biloko na ba palais likambo pe esalami na ngote soki ezalaki corona lelo lokwa babi ke banile eza maladi ebomaka bato lelo lokwa banile seke yepe kote corona vandeli arbo malisu te po yebi ke président ko esi mibeko makambo eza te seke corona pe place avandi eza nango te. Bon conseil ko kopeta na gouverneur de la ville Chantini Ngobila na minute liboso caméra na biso dai kotala. Bon président Chantini Ngobila balosa ko ebele pona papa teke za mukolo za mokonzi ozo kamamboka oyo ya oloba mingi eza te papa il faut bosala makambo teke mayele obino bazula bino na mosala na bino mayele wana il faut bolakisa yango peuple eza te bosala na sima ya batu balobaka na bino bosala na sima muta lobi yo salite yo mo peta ngovande teke mutu oza parent papa na kati ya libota azalaka mokonzi po biso nyonso na peuple to abana na ye peuple mobimbe ya bana ye po bango nde baokamba biso il faut aller basalaka makambo ndenge te parent responsable azwi volonté ya kosala likambo selon mutu na ye eza te bazalaka kaka aozela mutu apesa ye programme mutu aloba na ye bato wana bazoyana eza lokola mutu ya mbongo azwaka petit bitinda wana aozala na posa ya mutu azokabelaka ye mbongo wana kabaka pa batu te akozala na volonté ya mbongo wana susi na ezaka bapesaka ye po aza petit bitinda ye ifo asalaka mpo na biso peuple tozalaka na esengo tokosepela na bango soki baosala bien te tokosepela na bango te ngai nakenda kokemba na Brazza bafingi mboka na ngai Congo mboka nzala lelo tokomi na président Fati nzala ngo balobe na biso le peuple d'abord totikali omona ngo te ngai navanda ya Kingasani na momona na yolo navanda ya Kingasani nalemba so de mutu mama na nyoka maboye so de mutu batiela biso ekembisa biso vie tozo vivre la paix eza yango te
kolia cher so na luki mbongo ata azwi 10 000 fois na journée 5 000 fois oke na transport bana nga bakolia nini baluka moyen baluka solution pour na peuple congolais biloko nde naza na posa na beta sete biloko ekita ata basere na bango nyonso o bakosimba te basimba te mais biloko ekita peuple congolais pe mana kimia. Merci beaucoup. Bonjour maman Langai. Papa kombo nani? Kombo Langai François Ancolino. Papa François, oyebi ke tozana maladie ekoti monde mobimba kaka ana plus de montagne kasete oyebi kombo ya maladie yango. Oyebi kombo ya maladie yango. Coronavirus. Papa, est-ce que vous allez au courant? Il y a Mibeko, au gouverneur de la ville, à Koiseki, il y a 2 jours passés, le bail qui est notre confinement total. Tu vois, en Andaku, ko bimate, ko bougete. Mon équipe lobby qui t'a ningana qui makasi. Lobby car on a pas, quand il m'a gouverneur, ko le capon a kolbana batu que non, nyo so wane zala qui annulé. Tout le monde République démocratique du Congo, tombo qui makasi, pona nini. C'était dit à quoi? Bon, ngai na regretta qui na ba décision à gouverneur. Lobby na ba fanda 2 jours nandaku. Fanda. Ngela kisake soki bat ba fandi ngela kisake coronavirus ba cash ne aipsi bat ba fanda mutu ko fanda ndako bongo après ya kobima ya mutu wana tango kobima coronavirus après ekimi wana nyo surtout toza ko benda kaka mindondo mutu ko sala fandi ndako aliete abatu misusu ba famille baza mbongo te omonte e causer kutu maladie sous koleka pona nini na lobi bon ya pe même voir mutu so sala nzana libumu engela kisali susu ko bakisa maladie kati na coronavirus kutu osa 14 jours obongo so mutu parfois aliété 2 jours, 3 jours, banamike. Au monte que après 5 jours, moi na koko kufaneti je, biso mibali to, biso ba mikolo to aussi porter. Obongo banana biso. Obi nzala pe bomaka, nzale bomaka. Plus que kutu coronavirus. Yo lobi coronavirus c'est ça la 14 jours. Obongo nzale go boma mutu dans une semaine mutu akufi. Mibe ko aneza malamu te. Fallait pas à soulever bamibe ko aneza malamu atamukete na sepele. Solo ba kemibe ko aneza ki malamu te ça juste ka pona intérêt na biso parce que ça na pona intérêt na été. Balobi peut-être alongola ki mibe ko na pona nini lobi tout le monde a mopi ko pono to somba lelo na 1000 francs mais lobi ko maki 5000 francs. Et loro to somba na 100 francs lobi ko maki 3000 francs. Au moins te ke peut-être azaka na pa ya bato bazo ke la bino mawa. Yango lobi ke note alongola yango. Te azana point ya bato ba ke la biso mawa te. Po soki mibe ko ane alagi bien. Il fallait à dénoncer bien avant pe azwa ba précaution moko ya malamu lokola longola mbibe ko wana na mutu ayoka nzala ekoka ipe ko créer pillage na mutu ayoki nzala moni boutique ya batu a piller baye ko raisonner nde na simake mibe ko za mabe ba kuluner tozala na bango tango nyonso. Donc, ba kuluner ne bazano, on dirait ba pesa qui facilité pour na ba kuluner. Kuluner soit dans nzala, ako buka boutique ya batu. Enge la kisake mibeko o ya pesa ki eza malamu atamukete. So ya lagi bien, akokai kolongolango atamukete. Donc c'est que ezala mibeko moko malamu te mama nanga. Mo nini conseil nyoko kopesa na ye gouverneur de la ville tant talon na sima caméra na biso. Conseil na opé c'est pas gouverneur alanda ba position mindele te ba mindele baza bien organisé biso toza ba congolais toza mal organisé toza na pays moko même voir na ba transco même voir na ba esprit de vie même voir na ba yas to kota ke belé alanda mibeko wana te ya rofansa ba na bandako poto za poto est-ce que à préparer provision ya ba peuple naie à préparer en côté au epsika badouba fanda au bon na bazana bozuité en tout cas conseil na opesa na gouverneur à salaki en faut calcul atika biloko wana nyonso tu avant ya ko passer atuna bureau na nyonso tu toko sala nini mais soki elega ye moko ayeka ka bandiga koloba ke boy akati boy wana ezane bo souffrir biso ba peuple ba petit peuple. Pour bino bosa na bambongo na bino bosa ba provision yango na lobby
décision o ya zwaki en tout cas ezalai malamu te ayoka o nga na lobi na e. Merci maman langai. Merci beaucoup papa. Bonjour maman. Bonjour. Maman Bonio. Azala ngai na ngolo nzambe. Maman, oyebi ke maladi ekoti na mokili mobimba na yebi te soki oyebi kombo ya maladi ekoti mokili mobimba. Maladi yango na yokoka boloba coronavirus. Na yebi pe ata tina coronavirus yango te na mboko. Mais balobi ezoboma vraiment makasi koleka voire même malaria. Nazoka kaka na mboka bapaya kuna o ezoboma. Kasi na Congo na monde esika ezoboma te. Maman, totalaki lobi totambolaki na ngoma ya République démocratique du Congo tomonaki lolenge kani bato bazalaki mbutu bulu yeke kotutana di ya makambo nini mibeko ekoyaki epai ya moto akambaka biso gouverneur de la ville Gentil Bobia. Kwa kolongola mibeko wana tomoni bato nyonso ba mama bana bozali ya kotomboka yango ezali di ya nini? Papa mama bato bazo o baza bazoba lokwa longoli mibeko to sepeli pona biso to bimaka il faut bima bana balia soko bimite bana bakolia te il faut na kende koluka naza na 20 000 nanga il faut na ke somba mwa likemba nanga ya 20 000 na teki nazwa ata 2 000 3 000 na someli bana nanga matembele balie siko soki bosali 4 jours bato bateka te na ko vivre ndenge nini po ya provision naza nango te na ko vivre ndenge nini mama 4 jours na esalaki ngai motema pasi nazalaki mal à l'aise. Mais yo pense que lobi osombaki biloko akotia na ndako. Na kosomba na kozwa mbongo wapi mama capital à 20 000. Na kia kolukata na somba likemba na zui 3 000 bana basomeli bana matembele balie. Sikoyo bino bozoba na gouverneur tikabino libanda. Soki mpepa maladi oyo ememi bato bokoza na esengo ya bokufa ya solo na maladi oyo leke bomi batela. Maladi ezate mama nzambe nde akobatela biso. Ye gouverneur akobatela biso te nzambe nde akobatela soka lobi ekokota te ozoyoka pona tovandi ya ba malaria ba maladi kilikili ba ebole yaki awe suki na este komia na Congo bongo libosoka na mbuka mindele kuna ekokoma wa ndenge nini tokozala na biso malamu papa pona bakanga biso tovanda tokokoka te biso tobikaka toke koteka tolambi tozui moi 5 000 à bénéfice bana balie. OK, merci beaucoup maman. Na CP. Oui, bonjour maman. Bonjour. Maman to kuti opozo te kana pondu na yo oyebi ke maladie ekoti na monde mobimba maladie oyebi comment maladie ekoti na monde mobimba. Na yebi yango. Maladie yango komona ngoni. Kotozoka kombo nango choléra virus. OK, na maladie yango oyebi est-ce que oyebi ke bastinga ki na bantu so bafana na ndako? Toyoka ke formation balobaki mutu nyonso avanda na ndako. Lobi na butu tozeli toyoka balobi nini o bato babima na bango. Parce que tolandi à peuple congolais banda kala déjà bapesa ki mibeko ke bato babima te bavanda vanda mais lobi gouverneur lobaki pendant 4 jours totika kana banda ku to ko bimate tout consort. To ko bimate bato babundani ko somba biloko. Mais to moni lobi na poko après avoir kolobation ya gouverneur ke boza na bino normalement de bozala ka malgré ke bo garder toujours ba distance mbeko mike congolais zo silika. To ebite ke yo poza na molonga bato bazali ko silika toni parce que yo to moni ko ya ko teka pondu. Lobi nga eleka ki na moni ko teka pondu le na loki na moni so zo teka pondu na. To yaki pona koteka poni ni bozueza te. Pas ces ans Congo malgré tout balobi malade ezali to bimate pona ko batela santé na biso mais souffrance pesa na Congo. Ceux qui balobi 3 jours 4 jours wana ke to teka te. Donc biso ba mama souffrance na ndako pona bana ponini tozana économie na ndako to yaka o biblioteki ozui bénéfice wana nde osalini olie capital nde yango zobaluka. Siko so babi 3 jours 4 jours to bimate bo mona iteke bobo mi biso na nzala. Neti yona tuna mpika pondo combien? Mpika pondo to oteka na 2000 francs. Mais lobi mpika pondo zaki na 5000 francs. Moni ke bino mtu bomi biso. Te biso to bomi bino te. Koto biso to somba biloko e mataki en plus transport pe e mataki. Yango na biso pe to matisi biloko poto récupérer transport na koto to sombela ki biloko ete kama kinde cher. Batu ya mboka babimena biloko te bazobanga na Kinshasa awa. Bon ba o ndambu babimaki na biloko na bango nde bateki yango cher. Yango no monto somba ki yango na cher. Bon biso pe to ye transport cher. Yango biso pe to ye to matin mpeka pondu na 5000 francs. Merci beaucoup maman. Du Congo, tu as causé la bino, maman mon pas d'aller coller très fâché. Donc à zolinga coûté mes photos bonnes maman pardon, sur le pousse à la mouquet. Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Maman ta caméra ta toki wana kani. Nesina lemi mama mboko to lembi ro makasi. Mboka na biso to okene na kokufa makasi. Donc misale ezate tozo progresser te. Donc to lobake yo gentini soki soi-disant gouverneur à ville Kinshasa.
papa tosi tobaye yo osala eloko te bofingaki awa o André Kimbuta escroc amelaka diamba asalaka eloko te ebongo yo mpe tomona eloko osala te ozomema biso na liwa tosi tolembi yo en tout cas soki ozokoka mosala te ma papa il faut okite tolingi yo te tobaye yo déjà mbongo ezo matakaka kolie ekomi ya pasi biso totekaka bilamba tozoteka te yebisanga siko botiki kaka biloko olia siko tokosomba biloko ngo olia ndenge nini papa gentini toboyi na biso yo tolingi yo te faso oyo osalaki lobi soki ezalaki mutu mosusu bato mosusu balingai bakufa nde lobi tonga tozwa maladi yango nde lobi na biya na poto bapesi bato biloko bongo oyo papa gentini bino bopesi biso ni na papa Fati bopesi biso eloko te tobaye bino toza aposa no esu te en tout cas tobaye yo. Maman, tant que vous réclamez, maman Sili qui veut comprendre, tant que vous réclamez que tant que vous réclamez que bati qui a venu côté Kabilamba, mais vous au moins que quand même qui est malade, oh, sur les communes nda kuna okozana ese, on bati qu'on a la mal minute au fait ezate, milieu ezate côté ka, pona Bilamba on kosala ngoni. En tout cas bilamba totekaka mutu azana eloko ya sala keza loko aneti yo ozotunanga ba question classe yo tangela batu mususu atsala commerce nde simbiye neti biso commerce nde simbi biso yango wana tosala nini tozo débrouiller po bana balia siko na boy na moma boy ndenge ba freiner nyonso bakangi tosuka wapi papa to baye na Lingite. En tout cas, peuple congolais a mis batela na maladie to boité. To komi batela to kolianine. So to mi batela to kolianine. To lie lo côté to 24 Katelimba mama gouverneur au Katelimba mama gouverneur et Tumbuke akende. Donc ça na conseil ko pesa été o ko yuko la ki ça été. OK non le ko la raté yango le lo atala na mikolo ya salela. Nanga kina lo bakarboy. Papa nangai to pesa conseil to pesi conseil belé batu ba olo bango papa gouverneur azo sala boy to monate ba famille na bango ero baza bien ma chérie ozolanda ero baza l'aise batil bango ba provision et bongo bato baza ba ofele baza ne lokote oyo na moment o ba ke ko pesa bango conseil no pesa botala na ba ofele nanu bokei botike na bato ba bola o baza po biso to debrouiller ka ba bolo bazangi biloko bokene pe bo sunga bango pour mboka komi ko commander na suka tozo kufa déjà mboka de na suka en tout cas to kufi déjà. Merci beaucoup madame. Toujours dans le même cadre ya ko informer bino to zalia wa ko tambo na bande ko na biso to kutana biso ndeko ba bengi DJ Dendon. Ye DJ na en tout cas na Dendon so yo ka Dendon so lo kolia ka pa. Bonjour DJ. Bonjour Tantine, journaliste ya mboka oyo. Boni. Très bien, par la grâce de Dieu. DJ na invité sur un mot sur maladie et beti mboka et beti mokili mobimba coronavirus et puis dire coronavirus bi kamiko to zana ndako confinement makaska bino be bote bloka oliande bazali mais to landa ki gouverneur de la ville il y a 2 jours passés après ça qui ndima été to vana na bandako to vana ndako pendant 4 jours confiné pendant totalement mais à notre grande surprise lobby na poko to moni ko le kasusu na télévision ko esa batu ke bozonga na bino même tabatation biloko na perte batu ba mi bomi batu ba mi touti donc batu ko une makama ndenge na ndenge réaction par rapport na. Bon, merci Mina Moutuno Tuningaï par rapport à coronavirus. Coronavirus, ils ont blaguité. Ils ont malade, ils ont circulé le monde entier. Ils ont à la RDCT. Partout, tout le monde a tout le famille, 6 000, 7 000, 10 000. Ils ont une réalité. Et quand tu peux déjà en Congo, au Congo, dengue espère ya mboka o médecin mboka ba lobike et koti. Bon, pour le gouvernement dengue a pensé que mon canon na yeke tout ça na 4 jours il y a confinement to bimate eza bien ba décision wana ngapa na landi bango na landaki liboso ya France ndenge président France alobaki eke confinement na mboka na ye courant mai to ba futate classe bloquée siko côté makambo etali social ye asalaki na ndenge économie ya mboka na ye ezotinda apesaki batu nyonso Abile ya rolia. Mais na mboka na biso gouvernement façon azwili mokano na ye ya confinement en tout cas asalaki on a très tôt la façon nini ayebi biso a na Congo e bande de loté e banda kala to vivre na taux du jour mutabimi na tongo akia luki mwa mbwengi na ye na poko alesi bana na ye lobi liso les mêmes choses asali bongo yo ayoko bloquer biso confinement to bimate 4 jours yebsanga neti mutateka au pire yebsanga même mon assirage ça la assirage chaque jour mon cordonnier alors ça nini
Mais bino pe congolais tous comprendre bino te kaka bino moko atiango. Ye moko sentir vraiment que non. Bon c'est pas encore le moment ya tia confinement longo liango. Mais jusque là to circuler ba ko nyaka ko finga pourquoi faka tika ngo kaka. Au juste congolais te ba sur le roi lingi. Mais so talibé le distribution ya coronavirus na ngapesi bat. Eza emoko l'état. Azo lo bani na babar na mituka tous abate belé te. Moins de 10 personnes, moins de 2 personnes, moins de 4 personnes. Mais au moins le temps le confinement. Malamongo batu basha babimi na bandako ba ke defa na bambonga ko defa pona ni ba ke somba provision. Na lobi na couloir na ngawe. 0 mètre ko tout boye na ba tout na pona ni. Mais yem da kaboli corona. Gouvernement da kaboli corona mboka o. So boyoki to ya corona matina mboka o responsable na ngeza gouvernement. Parce que dans le confinement, 4 jours tu vas bimater mais faut moi batu babimi na ba parler na ba oyo nyonso. Parce que ya ko la banda même ta malade abimi avec sa provision. Mutapesi que kaboli virus na mboko na yemo gouvernement ezaki entre bango mo bato bakenda ba poto kuna corona ngo bango na bango kuna ba zorango mais comme na petit peuple pour nini façon à agir na mboka o to bimate 4 jours ya tout ça comme ba tout ye Gentili Ngobila aza gouverneur ya Kinshasa ya Kinshasa to yebite ayebite akinwa ayebite ndeni ba kinwa ba vivre ndeni ba congolais ba vivre. Quand ça va décider mon traité bondé, nous avons décidé aux raisons na hauteur ni ne ya lobby. Nous avons quoi yo ba conseiller na minute o Ngobila, ya gouverneur de la ville Gentili Ngobila, conseil nous recoper ça na. Ba yeba ke muta passe yeba passe baninga. Muta leka na passe yeba passe baninga ndezalaka. C'est pas dit que yo nga leka na passe na kemba DJ dendo na moto na souffrant awa si lobby nzamba swinga appeler na négligé baninga te yefa yeba. Aza congolais. Ayebi ne leka na mboka oyo. Conseil na opesa Gentili Ngobila. Oh ba conseil ya lelo te oyebi ta comme gouverneur oyebi na pesa belé ba conseil nazo continuer ko pesa ko conseil pa na yo c'est pas aux gens permettre na conseiller tant que dendonier pour ngasa dendonier ateka dendo en plus na DJ conseil na pesa yo en tout cas faut que ça na ba conseil ya bien ngas na permettre Gentili Ngobila ni na yebi ndé peuple congolais vivaka na faire marcher au bien surtout na métallique qui a capital au Kinshasa yo mtina maboko na yo na faire marcher au bien Gentili Ngobila na bango matin midi na ko faire marcher bien parce que ba conseiller na yo baza ba makasté baza pour sa peuple té. OK, merci beaucoup DJ. Merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa boni comment nani? Comment Sunda? Sunda. Ndeko Sunda. Oyebi ki maladie koti monde entier. Na ebité soko maladie koti monde entier zali ko boma ko lekata malaria ko lekata c'est d'abord ya osaka 14 jours na nzoto aki mutaki. Oui na ebi. Comment na ngoni coronavirus. Maladie yango ekoti zali ko panza so na ngoma République Démocratique du Congo. To moni lobby on va bengi le gouverneur de la ville Gentili Ngobila lekaki na te pour na ko bisa biso ki ako confiner biso pendant 4 jours na ndaku to bima ko mibatela. Kaka ye wana to mona ki lobengo makincha seza ki to ko mata ko kita. Kaka ye wana moko lobi to ko mona ayeko lekana pokwa pona ko loba iti ya longoli mibeko na mais to moni peuple congolais ko silika. To ebite pona yo. Vous allez ko pesa peuple raison, vous allez ko pesa ye moko gouverneur de la ville raison. Alors que la pesi peuple raison dans le sens que peuple la constitution en Bogo Nabiso. Ça dit que Babiloko wana erosala ngo 4 jours c'est bien ndako. Ça dit que ça Babiloko oyo basoka on peut ko sunga peuple na moi ration mo ndako pour Nabiso. Que moi que ko brisquer biso boye 4 jours na ndako. Alors que ce que peuple congolais yo mo yebi ba constitution mboka musupe abomba raté sur les 4 jours on n'a pas vivre ndengene. Alors que bien mobile qui malade en Israël. Parce que population bateau tout lobby autokangina banjoto à Toki. Ce que y a ça nango, il tout kangina lobby, ce que zuango. To ko fipe kakati. C'est quoi accuser gouverneur de la ville yene mutako kota coronavirus cette fois-ci na mboka. Te hier à côté en côté. Mais après hier que message on appelle ça qui lobby la population on dépose art sur lobby qui est partout qui est dans le bateau qui est bateau. Alors que je pose ba kawana pour le faire bateau to kangana pété et bien c'était quelque part que oyo moi gana munoko moi ni qu'ils ont place boy moi ça combat le sous-on peut faciliter moi à tout moi peut ezalater ce que me fait que ce que y a lui bongoté ce que OK moi que éviter ce que état que congolais conseil européen ça y est qui est prochainement ce que a ça ba argument on a
à prévoir que le mot que sont appelés biso qui pour nous relier pour tout moment payer ezalaté pour la malade pour ça dit que soit avoir un qui ezalaté mais ali siko être kangani to zongo pe kaka alors que pour tout moment ezalaté il faut prévenir que à ce quelque part azumolo moi ça comme balo so moi nini aller pour tout moment payer ezalaté to kanga m'appelle en autre côté. Merci beaucoup. OK. Merci à toutes les personnes qui nous regardent. Merci Nabai Balinga Rabiso, Babalanda Rabiso. Ne te demande à nous toujours. Abonnez-vous massivement. Pour s'abonner, quand vous partagez ma vidéo, tu as posté un abonnement, tu as posté un j'aime, tu as posté un commentaire. Je dis merci à mon papa Cléo Kaléou et je dis aussi merci à ma maman Delmondi, à toute la famille Kenda, toute la famille Kaléou. Pourquoi oublier Tete Mujinga, Fidel Kazadi, hein? Sami Kabeya, Bino Sobe Bolinga, pour s'abonner, Gina Mujinga, Johnny Kabeya, et moi au Canada, vraiment. Pierre Campoy, partagez vos vidéos et abonnez-vous massivement. Tout ça, on a toujours pour informer Bino. Merci Mingi, mon président Junior Moyo, et pourquoi oublier et toujours, s'il est de tous les jours, de tous les temps, et que j'appelle Shadrach. Son nom, c'est que déjà rappellera comme on est donc la prochaine fois. Et nous tout bazali ko c'est plein de rappels que la mingi bazo mon angaïté tout comme ça. Vous allez toujours on a branché et vous bangate toujours c'est Hygiène TV. Si vous voulez me voir encore sur Carmel Media Magazine, je suis toujours là et pour vous servir.